Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. On dirait que Kinshasa izekirikiri waza moko ya batu balandila machangu bien. Donc il a pour Jean-Pierre Bemba premièrement à perdre poids politique naïe. Active Media. Donc il y a des cartes dans ma solo. Même les gens tant que ça va confier qui tant que mais c'est une barotique qui n'est beaucoup jamais. Active Media. En tout cas son avis qui MLC na mitu to robe on ya ka lwa palu et ça ka ka biso ta MLC mais ya palu le ya ka souti. Active Media. Jean-Pierre Bemba lobi que permis wana eza carte d'identité na regretter ma casse parce que Jean-Pierre Bemba vandi na poto comment aloba permis de conduire eza carte d'identité. Active Media. Na moment toza na carte d'identité bako yuko zwa permis wana et permettre quand même bato ezala ID ezala carte d'identité. Active Media. Bato baza kolela mingi pona Jean-Pierre Bemba bakino baleli batiaka motema na Jean-Pierre Bemba a décevoir bakinois. Active Media. Biso tout olandi bato basepeli te Jean-Pierre Bemba a imprimé ba photo na Google. Ya ba embouteillage ya Paris, ya Londres. Active Media. Ba embouteillage o Jean-Pierre Bemba lakisi na mboka Angleterre ezali faux archi faux. Active Media. Mais il fallait pas imprimer pe banzela ya ba mboka wana il fallait imprimer pe ba autoroute. Active Media. Donc tozo ebate soki nzembo papa Mbayemba ke balubwa ebebisaka mutu toyebi soki CPI ebebisi Jean-Pierre Bemba mutu tozo ebate. Active Media. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche Actualité à temps réel. Dépêche Actualité à temps réel, na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ezalaka toujours présenté nanga moko mishono ka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche ele kaka na YouTube na bino ya As TV Media. Soki nano s'abonner na page na biso ya YouTube na biso As TV Media, cliquez cloche à notification, soki toche ba émission ekomelaka yo. Contribution na ope ekozala bien soko sepeli na émission o partageango na ba groupe ya WhatsApp oyo ozali to na Facebook na yo to ochango na statut na yo ezali contribution na yo pona émission na biso patriotique ya patriotisme. As TV, Dépêche Actualité à temps réel et les rappels sous na Congo Web Télévision et pas ya président Chabani Record chaque mardi na 20h10 rediffusion mercredi na 12h pour na batu ya Kinshasa to batu ya satellite. Na Dépêche à lelo tu kolobela Jean-Pierre Bemba Gombo nde tu kolobela Jean-Pierre Bemba Gombo na Dépêche à lelo. Pourquoi tu kolobela la Jean-Pierre Bemba Gombo? Jean-Pierre Bemba Gombo a eu la sortie médiatique. Pour ezali deuxième sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba depuis première sortie médiatique où ezaki na tanga d'élection où a critiqué qui Moïse Katumbi a bengaki Moïse Katumbi étranger azana ba passeport zambien où ezali deuxième sortie naie après les élections. Mais en tout cas, ceux qui n'ont sali émission Oyo, n'a ko contredire Jean-Pierre Bemba, na makambu ebele Jean-Pierre Bemba lobby, et comme singa Jean-Pierre Bemba oto ebaki, Congolais ba ebaki Igwe, mwana mayele, intelligent, toza ko ebate Jean-Pierre Bemba, et l'oroni ne comme Jean-Pierre Bemba, CPI ebebisi mutu ya Jean-Pierre Bemba, yango toza ko comprendre l'issue parce que, nenge papa Mbayemba, Keba lubwa kwebebi saka moto yaya tolobaki moto awela te bawele pifo c'est pour na faire arrière na cavière contre signaki pona liwa donc tozo ebate soki nzembo papa Mbayemba keba lubwa kwebebi saka mutu toyebite soki CPI ebebisi Jean-Pierre Bemba mutu tozo ebate yango na ko contredire Jean-Pierre Bemba na makambu ebele alobi ne kozongisa Jean-Pierre Bemba na nzela na kozwa point par point en plus bato babengi na Kinshasa ba leader ya ba commune ya ba changu babengi nga po ba intervenir pe na émission oyo to kozwa leader moko ya changu na Masina et puis leader moko ya Moamba alingi a réagir pona Jean-Pierre Bemba nga ne ko contredire Jean-Pierre Bemba liboso na makambo etali embouteillage
biso tout olandi bato basepeli te Jean-Pierre Bemba a imprimé ba photo na Google ya ba embouteillage ya Paris, ya Londres, ya Bruxelles, ya Chine, ya Japon, ya États-Unis, ya Éthiopie, ya Maroc, a imprimé ye na phare ya ba embouteillage pour na koya ko défendre ba embouteillage na Congo. Yango na ko recadrer na Jean-Pierre Bemba. Mais il fallait pas imprimer pe banzela ya bamboka wana, il fallait imprimer pe ba autoroute, ba papier ba auto ba imprimer pe na Google ba papier ba autoroute ya bamboka wana nyonso tout banzela baza nango. Baza na combien de nzela? Mais ya imprimer embouteillage, yango na ko recadrer Jean-Pierre Bemba a commettre erreur moko. Jean-Pierre Bemba koli na poto, atangi na poto. Yango na oloba lubwa ko bebisi Jean-Pierre Bemba mutu naza koyeba te aloba ke na Paris pe bambouteillage ezalaka, na Londres pe bambouteillage ezalaka, na Canada partout. Oui, bambouteillage ezalaka. Yango na ko recadrer Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Ngai nazali natif, biso toza ba premier habitant ya Londres. Ponga na koti Londres na 1991. Mboka o Londres ebandi na 1990. Donc ba Congolais ba bandi kokota ngo bazo uta Nigeria e bandi na 89 à 90. Biso toye na 91. Donc nazali parmi ba doyen oyo ba banda Londres na ba Congolais. Na si boyebi Aimé Salo, grand prêtre Aimé Salo na North London a confirmé ngo na be mission ke mission noka ayambaye na Angleterre. Malgré tolobela ngo te mais toza ba doyen ba mbiaka. Biso toza ba mpaka ya Londres. Ba banda penda Londres to makamonge bandaka ya makasa ya babuku. Tango ba benga biso mishono ka langwa makasa. Tango na pe na osala pe box. Donc na umeli na mboko Angleterre, na boti na mboko Angleterre. Bana batangi ba classe na mboko Angleterre, bazui misala ba bali na mboko Angleterre, c'est que na yebi Angleterre bien. Bambouteillage au Jean-Pierre Bemba lakisi na mboko Angleterre, ezali faux, archi faux. Yango na ko recadrer na mboka Angleterre bambouteillage ezalaka na ba occasion. Na mboka Angleterre bambouteillage ezalaka te, ezalaka na ba occasion. Yango na bandi ko expliquer. Na mboka o tozana ba autoroute ebele, tozana ba M1 motorway autoroute 1, tozana ba M25, tozana ba M24, tozana ba M23, tozana ba M4. Donc à part non ba autoroute ba benga ngo ba M, toza siko na ba o ba benga ba carriageway, obimi motorway okoti carriageway. Donc banzela eza en trésor. Il fallait Jean-Pierre Bemba a imprimé pe banzela en Angleterre. Pourquoi nabi bambouteillage à lobby Angleterre eza lokuta? Pourquoi? L'Angleterre soki embouteillage ezali tellement tozana banzela ebele. Na autoroute soki mutazo tambo na autoroute akoti motorway, soki akutani na embouteillage na motorway obo bengi autoroute ana mboka Angleterre ezalaka na deux biloko o eza ko causer embouteillage na autoroute. Soko kuti embouteillage mutakangami pa na embouteillage pendant 4 heures du temps na autoroute ya Angleterre. Et la kisi ke accident et salami na autoroute. Alors accident so salami na autoroute bakangaka nzela soko kutani nango brusquement okoki kobeta 4 heures du temps parce que accident et salami. Nzela ezali mususu te ya déviation parce que bakangi nzela na la police ti bakolongola bakamion na accident ni nzela efungwami. Yango wana première cause ya embouteillage en Angleterre. Deuxième cause na embouteillage en Angleterre ezali soki baza ko bongisa autoroute. Ou bien bazo comme ça autoroute munene, ou bien bazo linga basa ba déviation, autoroute ezaka na 4 bandes to 5 bandes, ba komisi autoroute wana au lieu de 4 bandes komi bande moko. Boza koya na 4 bandes na suka bo koma bino to bo komi bande moko to 2 bandes ne est créé ba embouteillage. Donc premièrement embouteillage en Angleterre so sali 4 heures du temps embouteillage ezali causé na accident na motorway. Deuxièmement ezali causé soki baza ko tonga nzela ya sika to baza ko bongisa nzela. Yango na lobi ke ezali rare okutana na ba embouteillage neti ya Kinshasa na mboka Angleterre.
na longwe na autoroute na ye na cité nazaka na autoroute soki problème moko to incident moko esalami na autoroute Angleterre to rulaka na 70 miles 70 miles eza net à peu près ba 120 km so ba 110 km à l'heure okomona okokutana siko na nzela na bapano balobi bo dimine incident moko esalami liboso bo dimine ba vitesse na bino vitesse ezalaki na 110 km à l'heure bayebisi bino bokitisa na 50 nde bato bakomi kotambola malembe wana eza teke wana siko bato bakangami te camion ezokende malembe eza flo ti nzela ekofungwa tozongi na cité nga depuis na bandi kotambusa na Angleterre na cité nanu nakutana na embouteillage penza te so na bato bazaka na Londres so okutani na embouteillage loba ozokende nzela London Bridge point London Bridge ezofungwama nde okuti embouteillage to manifestation moko ezosalama nde okuti embouteillage bambouteillage mususu ezalaka na ba aire de pointe o bana babimaka classe c'est normal wana na cité nalobi autoroute te na ba quartier bato bavandi bana batangaka ntango bana bazobima bapara bazoya kozwa bana bazoparke mabe eza kokoze embouteillage mpe eza bambouteillage ya ba 1 heure du temps te eza bambouteillage moko ya ba 20 minutes 30 minutes donc Jean-Pierre Bemba embouteillage na Angleterre ezalaka te neti ya Kinshasa embouteillage bato bokangami parce que nzela ezali te en Angleterre na pesi yo bakozi ya bambouteillage en plus na Angleterre soki embouteillage esalami embouteillage exemple na pesi toza na Angleterre ozokende neti Mbinza Ipen oza na kota rond-point Ngaba so okomi kota rond-point Ngaba na voiture na yo na radio ozali kobeta même CD to Bluetooth okokamba mo Bluetooth na yo ekati pak Bluetooth na yo tango ekokata pak to CD no ekati pak epesi yo communiquer boyebaka ke nzela oyo bozokende ya rond-point Ngaba ya Mbinza Ipen incident moko esalami kuna embouteillage moko ezali kuna alors soki ozokende nzela wana éviter nzela wana déjà na kati ya voiture baza ko prévenir bino ba place oyo bambouteillage ezali po bo changer direction awa ezalaka bongo ya mibale awa soki bazobongisa nzela même na autoroute même na cité bakangi balabala moko boye bazobongisa nzela bakotiela bino biso tobenga yango diversion en anglais diversion babengi yango déviation batieli bino banzela tellement banzela eza ebele bakoki kokanga nzela moko awa bazobongisa yango to eside esalami batieli bino badéviation ta mosu oza kokende Mbinza na nzela rond-point Ngaba na katikati ya Mbinza eloko moko esalami bakotiela bino déviation oyo ekolobimisa bino na Mbinza mais na Congo soko ozalaki kokende Mbinza okangami kota rond-point Ngaba déviation eza te okokangama na embouteillage wana 5 heures du temps po mata Ipen to ozonga Lemba okokangama 5 heures du temps parce que na uta Ipen nakangama 5 heures du temps na embouteillage mpo nakende Lemba na longwa mpe Lemba nakende Ipen nakangama 5 heures du temps na embouteillage na longwa Limete de Bonhomme mpo nakende ville nakangami na embouteillage côté ya Ndolo pendant 5 heures 4 heures du temps alors nayebi makambo embouteillage ya France te nayebi bambouteillage États-Unis te nayebi ya Chine te nga naye kopesa bambouteillage ya Londres bana Londres bazolanda nga soki na lobi lokuta bana Londres batia commentaire na makambo na lobi mundela azo prévenir bato na radio na voiture ke kokende nzela M25 te nzela eza ya kokangama embouteillage eza kuna en plus soki olamuki na tongo otie BBC télévision ya BBC net bino boza na RTNC balobaka déjà communiquer na information à 6 heures bazopesa déjà communiquer ke nzela boye eza na embouteillage nzela boye eza na embouteillage nzela boye eza na embouteillage il faut ko éviter ngo po balingi te bato nyonso bakende okangama na nzela moko voire même na ba train na ba métro bazoyebi so ke train boye ekozala na retard parce que incident moko esalami to eloko moko train edéraillé to nini tout ezali programmé tout ezali programmé alors côté bambouteillage Jean-Pierre Bemba na yo ki moyena loba ya France ezate pona vandaka na France te
bata France bocha ba commentaire soki pe na France bambouteillage ezalaka. Jean-Pierre Bemba bimisi permis de conduire. Yami Balé abimisi permis de conduire. On a besoin permis de conduire, c'est normal, bah tu vas tester. Mais permis on a pour besoin $100. Quand on va afficher dans la banque, il faut qu'on va afficher dans la banque. Donc ça coûte $100 pour on a besoin permis. Oyo a permis à l'objet biométrique et ça n'a pas camé belé. Mais bah tu vas que nous ça la tester. Il faut pas y aller. Wana un c'est normal, mais bon, ça lui permet, bon, ça la test, pratique, na théorie. C'est bien. Mais est-ce que, bon, tu as fait, bah, signaux, bah, signe, auto bien en anglais, bah, signaux, bah, code de la route. Bon, tu as un banzela, de 1. Yami Balé, Jean-Pierre Bemba lobi que, permis ou à carte d'identité, n'a regretté ma casse parce que Jean-Pierre Bemba vandi na poto, comment elle va permis de conduire et sa carte d'identité. Nous avons parlé dans Moka ou en Angleterre, permis dans permis dans expiré qui le 30 octobre 2024, na renouvelé qui en et va expirer le 30 octobre 2034. Donc, so va passer mon permis dans Moka Angleterre et ça permis va passer ça va renouveler la permis chaque 10 ans. Chaque 10 ans. Au moins, nous avons renouvelé. 10 ans en octobre. Donc, depuis nous avons permis de renouveler 31 ans. 10 ans, 31 ans, on a renouvelé le permis. Il y a un moment où on a papier, on a longo li yango te yango na longo on a mis sur bino. Yango permis na yango. Et où t'es koya. Permis oya biso anglais. Et ça très puissant, et ça carte d'identité. Permis oyo. Ce qui n'a bien bon, et ça carte d'identité mais permis oyo. Et ça na puissance makasi, et ça loza étranger. Ce qu'on suit permis oyo, et ça qu'on passe avantage, pas bien proof of ID. Donc, et comme donc ça identité, proof of ID. Donc, preuve ya identité na yo yango. Malgré tout ça n'a pas passeport, mais permis, mundela ni ma pose permis oh, parce que qu'on soit permis oyo, et ça n'a pas procédure belé, il faut la ça va identité, no va passeport, no ma kambe belé, on va passer au permis oyo. Permis oyo, okoki kozala na passeport te. Kaka na permis oyo, okoki kofungolela ngo compte na banque. Ok na banque, bakozwa comme identité, ofungolela ngo compte na banque, oye na preuve adresse, place au vandi. Ou bien, si on a na preuve adresse te, okoki ko utiliser permis oyo comme preuve adresse, passeport na comme identité. Donc, okoki kozala na passeport, oye nango comme preuve d'identité, permis oye nango comme preuve adresse. Donc permis oyo ezalozali na tango biso toyaka mboka oyo tozwaka non mikanda te tozaka non ba réfugié un réfugié ake pasali permis pour permettre à fungola compte na banque permis. Donc permis oyo soko laksi police eza déjà identité na yo oza na passeport oza na passeport te eza identité no po eza na batu mususu ba voyager na bango te azane na tina passeport te. Passeport ezali kaka travel document et pas anglais. Et pas anglais, passeport bazwa ngo travel document ezali document ya voyage. Mais permis anglais bazwa ngo identité penza. Pour anglais mususu azana a voyager nete abimara nete azana na tina passeport te mais le rôle azana voiture il faut azala na permis. Tozala na permis o ezali permis full muta passer test na permis provisoire ezala ka couleur ya vert. Alors et comme singai Jean-Pierre Bemba alobake permis cause à la carte d'identité mais Jean-Pierre Bemba vandi na poto na moment toza na carte d'identité bako yuko zo permis wana et permettre quand même bato ezala ID ezala carte d'identité ndenge ana mboka Angleterre ezali et permettre mutu afungola ngo compte na banque ba permis oya kalavan Jean-Pierre Bemba bato bazali ko fungola ngo compte na banque carte électeur bato bazali ko fungola ngo compte na banque mais Jean-Pierre Bemba après sa raison ni na boyi permis oyo ba ke no fungola ngo compte na banque te. En tout cas ezali désolé pour na Jean-Pierre Bemba mutu oyo avandi na poto naza penda na regret makasi na yebite eloko Jean-Pierre Bemba lobi na Côte d'Ivoire bazo tonga banzela malgré il y a des embouteillages na Côte d'Ivoire
na Côte d'Ivoire bazotonga ba tramway baza 6 millions d'habitants bazotonga ba tramway na Côte d'Ivoire bazotonga banzela ya bateau pona ko diminuer bambouteillage bazo batie ba bis batie ba tramway batie ba transport fluvial. Jean-Pierre Bemba en tout cas ko défendre embouteillage na moni penza ke na éviter ceux qui sait payer bénéficie Jean-Pierre Bemba mutu parce que Jean-Pierre Bemba zaki politicien moko doué intelligent en plus bato baza kolela mingi mpona Jean-Pierre Bemba bakinois baleli batiaka motema na Jean-Pierre Bemba a décevoir bakinois. Jean-Pierre Bemba décevoir bakinois na nini? Première déception ya Jean-Pierre Bemba a décevoir bakinois ayebisa bakinois na tanga Kabila oyo akobima libanda akokutana nanga Jean-Pierre Bemba a décevoir bakinois lokola bakinois bazaka motema nini balimbisi ye. Na élection 2006 bakinois ba voté Jean-Pierre Bemba à 100% pour Kabila kende. Jean-Pierre Bemba décevoir bakinois. J'ai accepté l'inacceptable. Andimi élection à Moïbi à Joseph Kabila. Ce qui est là souffrance autour continuer lango ezapo Jean-Pierre Bemba avait accepté l'inacceptable. Ce qui accepta l'inacceptable était mais le Kabila kenda po azaka na minduki na seri wana peuple azalaka na simanaye. Il fallait le andimi élection na te eyinda kaka. Basalela e balingela e boule batinda na CPI. Malgré Jean-Pierre Bemba qui est dans CPI, ake na CPI, peuple a soutenu eti na CPI, balandi eti na CPI, voire même ngai, na yembela Jean-Pierre Bemba Nzembo, na zwa ni un cas ni un franc, na ba risque au Joseph Kabila China Rambo alaki nango, ako epe ko kanganga ko bomba ngai po na yembeli Jean-Pierre Bemba o batina na CPI pour na ko soutenir, ba Congolais bazo kende alaye ko soutenir Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba bimi prison ba Congolais ba soutenir ye makasi bomoni nde bayamba kiye. Ake ba boy candidature ne ba sali coalition opposition na ba Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba ko décevoir ba Congolais lisuna nini na opposition ba sala ka marche. Marche bandaki na Tchangu ba ke nango tina palais du peuple ba longola Félix Tshisekedi mbala moko. Ba koma na côté à échanger Félix Tshisekedi a bengi Jean-Pierre Bemba. Stopper marche. Jean-Pierre Bemba yokela Félix Tshisekedi a stopper marche. Marche si là a baluki a kenda. Déception totale à décevoir bakinois. Jean-Pierre Bemba naza koye bate a comment porter parole à Félix Tshisekedi. En tout cas naza koye bate hein. A comment mende à Félix Tshisekedi. Ba mouya ya bazali ba charge communication ba ali. Na l'élection bomoni Jean-Pierre Bemba a comment on dirait communicateur ya Félix Tshisekedi, sauf Félix Tshisekedi a passaki ezali pona soutien Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba pesaki makasi. Na ko critiquer Moïse Katumbi ko critiquer ba Fayulu. Nde wana nani Félix alekaki. Jean-Pierre Bemba a soutenu Félix élection bimi a décevoir même ba militant MLC. Biso te une élection Jean-Pierre Bemba il fallait la majorité dans le parlement. Total Jean-Pierre Bemba bimi son a 19 na coalition de 19 députés. Premier na parlement zalaki IDPS. Deuxième zalaki coalition ya Vital Kamerhe. Troisième ya Bahati Lukwebe. Jean-Pierre Bemba l'échec. Tout le monde a biso mo ba militant IDP ba militant ya MLC ba bima libanda. Jean-Pierre Bemba andimi a comme faible andimi ko travailler na Félix Tshisekedi. So Jean-Pierre Bemba bimi abandi même ko critiquer baninga na ebo opposant oyo baza ko bunda pona peuple pona liti ya peuple et ça li passe. Jean-Pierre Bemba nazo ndimateke Jean-Pierre Bemba ngana ebaki igweye wana kaka. Jean-Pierre Bemba zo sunga peuple te. Jean-Pierre Bemba zo sunga peuple te. Makamba ba avion na si Bolandi avec 4 milliards, tu as eu qu'on somme même, ce qui, sans flotte, il y a avion. Mais tu as un budget à 18 milliards. Jean-Pierre Bemba, avion, il y a qui t'a coûté 100 millions. Mais ceux qui t'ont eu en liste, bah, faut t'as 200 000 par mois. Tu as eu qu'on soit 10 avions, tu as 2 millions par mois, bah, Peter, bah, Nicolas Kazadi, bah, il va 400 millions.
Oh, ceux qui ont 400 millions Nicolas Kaza, soit ont 8 listes. Tu vois, ils ont 20 avions. Tu as le maman avion et Kim Bambal. Mais, sortie médiatique à Jean-Pierre Bemba, ezali 0. Alors, nous avons monopolisé parole, tena bien abattu na Kinshasa. Oyo, ba leader o bazana Kinshasa, ba niba intervenir. Na bien ba leader à Kinshasa, Toyo Kabango, bana Changu, ba leader à Changu, to bien leader à Changu, Toyo Kaye. Alors bonjour, monsieur Ize Kirikiri, ozali leader ya mouvement ya bajeni ya Changu na Masina, ozaki na posa o intervenir na émission na biso pona sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba, olingaki koloba nini, topesio 5 minutes na sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba attaque leader ya bajeni ya Changu Masina. En tout cas, nous se présenter dans nos les grands journalistes Michonoka, aspect spirituel, Tolandarayo Bingi, en direct à Kinshasa, Ize Kirikiri, Waza Moko ya Batou, Walandila Maramachangu bien. Donc, il y a pour Jean-Pierre Bemba, premièrement, à perdre poids politique naïe. Surtout bien perdre poids politique naïe. N'est-ce pas qui attaque adversaire Jean-Pierre Joseph Kabila, dans la CPI, peuple congolais soutenait qui m'a cassé, malgré que n'a pas caché, peuple congolais soutenait qui m'a cassé. La prière na mamebele bébé qui dès qu'à ce bima arosana poids makasi pe ko bima na qui toujours na poids mais toujours on comprend l'été pouvoir à Chilombo et Kiti si Jean-Pierre Bemba Kiti a perdre des poids dans la commissaire plein moutou même les politiciens Mike baliki na poids politique les lois même na Changu Jean-Pierre Bemba soit habillé à ça la meeting soit dans le terrain municipal je crois pas que à Rosala pas même ta 4 c'est à terrain municipal ba tu peux ba bailler ba déclaration na surtout à ça qui lobby na émission ya radio Mosongolo donc ba bailler ba radio Top Congo tanga Congo Rosala lo Top Congo et pas ya confrère na biso Christian Lusakwenu. Voilà, la déclaration c'est là qui sur embouteillage va passer qui va monter vraiment à un faux politicien donc à un politicien moko to bengi politicien flatteur parce qu'il a perdre des poids à la guine poids politique ya makasi a perdre des poids donc il y a comme il a ndenge mo na ba Augustin Kabuya donc à quitter na niveau na a perdre des poids na pas surtout pas peuple congolais surtout pas la biso bana Changu donc a perdre des poids to ba ki a une poids politique makasi tala meeting à ça là qui awa tala meeting à ça là qui awa donc tala marche pour ça là qui awa et qui marche pour ba c'est là qui na JP Jean-Pierre Bemba na famille na mo bimba ba marcher ba kozo c'est là ko ta Changu oh to ka comme na bizana de bonhomme asuki wana zongi asuki pour la note ba bena ki me Chilombo bena ki en tout cas suka ka wana asuki zongi ça la politique pour la Chilombo to ça la pour la peuple congolais donc et ça penza ma mingi JP pena perdre pena pour politique nga mona na zolo ba na mutu oyo na koli na vivre na botami na mbongo ya famille ba JP et ba Jean-Pierre Bemba donc il a tangi na kasa mbongo ba Jean ya papa Jean Bemba donc to ba to qui Bemba pour makasi mais à saboter donc à désespoir partout donc biso pena tout ça plein rouler la penza pour Jean-Pierre Bemba perdre des poids politiques na merci à perdre des poids politiques na est-ce que bato MLC siko bazo soutenir ye kaka ba pona CC ba militaire ba la na CC ba bomaka est-ce que bazo bomaye to bazo chega poids pour à négliger pas ba militaire MLC trop en tout cas son avis que MLC na mitu to robe on ya ka lwa palu et ça ka biso ta MLC mais palu le ya ka souter et peut-être le pouvoir MLC ba militaire MLC biso monga mone na abou je suis le premier militaire MLC na kata Masina to bundi pour la MLC mais na bona ko meeting na MLC te même ça fait na bengi biso avec ça na ok na ngote pour na biki et le mo wa lobe malongo ezate biso ba militaire ya MLC merci bino ba militaire MLC vous appelez militaire MLC mais ce qu'on a va Jean-Pierre Bemba baza papa ne patron de patrons zaïrois toyoka papa Jean no atikela bango héritage ya 7 milliards de dollars na Portugal bandaku papa Jean Kambo yemo be Jean-Pierre Bemba patron de patrouille aviation mais elo ni Jean-Pierre Bemba zo kufela na gouvernement Chilombo azola na mbongo parce que aza déjà na mbongo botama na mbongo kuti mbongo donc oya yemo ka sali no papa na sali na Mobutu azuba mbongo mais elo ni Jean-Pierre Bemba zo kufela côté ya Félix Tshisekedi
contrat nini baza nango penza na Félix Tshisekedi oyo azomi kitisa na niveau wana kokoma tindengo lobi na niveau ba Augustin Kabuya. Les grands journalistes émission no aspect spirituel on a ebisa yo ndeko na biso à sa perte de poids politique na ça c'est parce que omoni papa Jano avec la force makasi avec la mbongo makasi. Bon les autres exemple que Jean-Pierre Bemba a le pouvoir na Congo c'est que le peuple congolais va souffrir. Alors souffrir si tu as soutenir il y en a pas tout soutenir na ignorance tu pas quitter pour magambo ya mike boy alo sala moti donc pouvoir sur la yango c'est que le peuple congolais va souffrir. Donc à sa perte de poids politique c'est-à-dire que les autres a confié ko tonga banda est-ce qu'il y a confié ko tonga banda parce que na mbongo belé a confié ko tonga banda pour faire quoi avec la maison en fait ndako pas sur locataire donc le peuple congolais a gagné quoi pas naïe donc désespoir donc il y a plein donc il y a des cartes dans ma solo même n'enga zana tant sous ça confié qui tant sous mais c'est une mbogoti qui l'a beaucoup jamais a oti qui l'a été tant jamais attends mais qui ça pour na beaucoup mbogoti qui l'a été bagoti qui l'a été mukuru mokote pour toyebi tactique toyebi ndenge mais c'est une mbosa la pouvoir na ye au monde ye kuma tamo pas la simsi touche o ba kana kena mindu yanda mamo histoire ça ni ekufi toi makamwa ndezo kende. Merci Loba ah oui batutu achilo matravailler na bango na politique ozomona basoko na bango te la kamera muyibi bakangi nani tipo na makala nani Kabul à prison bon yende baotika te bakoflater ka bakosai pour bamona ke yanda na poids politique yem kakosa en face contre bango ya baflater ti bazuye basise nyonso sikoyo ndenge na comparter. Merci mingi. Merci mingi. Comme c'est beaucoup mais ça bandal. Ize Kiri azali leader ya Changu ya Masina. Merci. Tous appellent leader ya Moamba. Allô, bonjour Loure Mbuyu. Ozali leader ya Ngaba ya Moamba ya ba jeune obenga kibiso po osala intervention na sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba. Topé sur 3 minutes. Eloko nini omoni mabe na sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba to eloko nini ya mabe Jean-Pierre Bemba aza kosala musala bien to azosala musala bien te na 3 minutes okoloba nini. Ouais, merci beaucoup le grand journaliste leader Mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Babanzi boto na ndanga bien. Tozoko 100% kitoko. Ouais, merci beaucoup le leader Mishonoka. Vraiment, dans ce pays, il y a trop d'engue au Pessingaï, au Passinga, les paroles, n'a pas de émission où il y a mon nez, qui va aller partout. Bon, on a compris Yves Mbouy, lourd, Lazali, parmi le leader, il y a Moamba, Oyo, Tozali, toujours, pour l'anglais, là, Makambo, Nenge, Zelko-Kebe. En plus, na Moamba, Nenge, c'était la kana émission, dans la Nakayango, Yango, Tokomataka. Hello, to se peli ya mingi ndenge okoti sibiso pour to meke un peu pour koloba lisusu. Moi, makambo ninge zo kendele vraiment surtout biso awala Moamba. Ça va, sortie médiatique à Jean-Pierre Bemba koloba nini po epesi polémique monde entier o elekaki lobi na Top Congo yo koloba nini. Eza malamu to mabe po olinga ko intervenir. Bon, pour la sortie, il y a ministre na biso ya transport komona munene ya mutu wana na ndenge asali politique na ndenge akombata batu sortie médiatique na ye ya lobby ezalaki vraiment kitoko te eza surtout na baparti oyo tokoki oyo tolandaki oyo ezalaki vraiment baparti ezalaki ma sensible au peuple ezalaki kozela alobela mais tomoni vie asali théâtre tokende gauche à droite toluka bamonte ya kotia bana tomonaki vie lobi asalaki théâtre vie akomi na suka donc ils on dirait na gouvernement oyo ya Félix tolobake bato bazokoka su ko réfléchir te toni par rapport ya transport oyo ndenge excellence aloba qui pour le transport pour l'embouteillage pour y moi minene vraiment wala pour ngana notaki la sortie médiatique et pour l'embouteillage
j'ai à proposer et l'autre côté, mais tout moni, excellence abimisi, ba photo imprimaki. Et l'autre question, bah, tu vas dire que en plus, ba ville où yatanga ki wana. Toyebi ba ville wana, bazana ba nzela ya malamu, bazana ba moyen de transport ya malamu, baza ba vivaka très bien. Siko il y a des biso ba photo ya ba embouteillage ya ba ville wana. Siko biso bito bimisela ye ba photo ya ba condition de transport ba pays wana ba vivaka. To ba ville wana ezalaka. Apesi biso directif morote pour na ba embouteillage. C'est la biso zali na posa ase la biso ba comédie wana tendenge viable ba ki wana. Donc et pour ça qui m'a dit terre à terre et là c'est que bazalaki ko bumisa Kabila pour na haine. Bazalaki na bango na eloko ya ko proposer biso te. Ezo pato lo bala mukuse ba français belé ba lo baka wana to lo baka ba ve bazali suna mayele te. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ndemo bazali suna mayele te? Est-ce que quand la prison et pébissé Moutou, to ezanini? Siko to lo banini. To lo banini. Biso ba chinois biso ba congolais to dans la cas ata oza expert na makambo wana te tango bazo peso pouvoir bazo peso poste wana okozwa ngo kaka kono yebi ke okozala na ba conseiller ba ko aider mais yo moko oza na mayele wana te lobi to mona ki ve aitalaki bêtise lobi na biboso ba journaliste ya top Congo to mona ki yango to regeta ki mabe taki ma sorti médiatique moko raté. Mais tu vas le dire que attaquer les opposants, le banni nous en a pas tout ce qui sont en place aux opposants. Côté opposants, Kobenga, la Denis, c'est ça, Kobenga jeune garçon. Déjà, voilà, ils allaient communaliser. On tourne le local là, délice c'est ça. Tout ça, dans le pays, déjà démocratique. Moutuna Moutou, il faut appeler sa opinion naïe. Mais surtout, tu vois, mon côté. Surtout, tu vois, place mon côté. Et c'est ça, on a qui place naïe. C'est que, on a yé, et comme kaka, bazo manipuler, depuis l'élection, il y a la manipulation. Donc, on a yé, pays, les autres qui sont très bien. Comme c'est ça, un jeune garçon, âge, papa, wana. Kobenga ye bongo na média obengi un jeune garçon. Parce que ce qui délice c'est ça répondre ye. Na bandenge ya kena ye wana. So to rolobani. Ko kita papa mukolo bon ko benga un jeune garçon. Pour la délice c'est ça na bazo. Ye. Pour la ye makambo tambola très bien. Parce que ya ni bato tout bazala na sima na bango ba bêtise bazo sala. Mboka so kende bien te bato ba lobate. Basala baki na ba nini ndenge marote siko nana ngo ako manipuler délice c'est ça là. Mais surtout tout monde makambo zo kende bien te siko tout ça na sima na bango bazo proposer biso makambo bien te azala ki awa ki ministre ya défense ba ville ko nationale si alongo a récupérer combien de villes au bon c'est sur son kuma minene bon en plus sa zone ndima azana ngo fier voilà ça qu'on manque pas tout respect qu'on manque pas opposant moroté à l'élo aza ko démarrer bango lokola bango bande ko démarrer Kabila. Mais pourquoi question suka na retourna yo pour to comme presque ko chiter et là on dit les autres ça que na tanga Kabila opposition ça qui makasi mais na tanga Félix Tshisekedi opposition comme il pète ne Félix mo lo bien ya mo sentir bien bango opposition a pété. Bon tu peux remarquer na tango ya Kabila est très tolérant. Il y a Koyoka Bango, il y a Monaki, Bazalaki un peu ma place. Il faut comprendre que pouvoir est à l'opposition, Tika, Balébissa, opposition. Opposition pour les moments, pour faire dans la main, pour les moments mouquets. Malgré ça, peuple, pour faire des mois mouquets, nous avons un peu distrait. Il y a un moni, par mes mélibiso, distraction, ma casse, Bango Mokonan. Le temps, peuple a fait la mise par contre, il y a une distraction à ma casse, surtout les jeunes, comme ils distraient à cause de la qualité. Kwa makambo ya kobongisa, ezo mo na mise bo bongisa pour l'embouteillage sila. Toza na banzela te. Nesi na mo amba awa, oi kotambola te,
kolonga awa ti o 100 mètres pamba o il faut que ma boule ça ce qui boule petit mawa plein et so mo la ke ba ko créer ba raccourci pour la aider à tama ba mbouke chango sila to ça ba nzela minene so qui to bitu tanga eza ya kotanga nzela minene ngala ko tangelo pona ko suka wana toza kaka banzela o ngana yebi na Kongo ya minene ezali boulevard Lumumba boulevard du 30 juin 24 novembre o ngana yebi na poilu ba o banzela ngana yebi ya minene yango wana na yebi te soki nzela mususu ezali oyo yebi banzela mususu ezate bisotu to la banzela wana pe na tangi eza banzela minene te babengi yango awa eza banzela local. Merci mingi leader ya mo amba Yves Mbuyu. En tout cas ça qui plaisir minute na biso komi na suka parce que tolngai kaka tolobela makambu ya Jean-Pierre Bemba mbala sima tokozwayo lisusu soki eloko moko esalami pona lelo. Merci ngana yo tosuki awa bye bye. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup le commandant du bord M. Noka. Merci beaucoup les donneurs au quotidien. Merci Natiki Bino Kotina. Merci beaucoup. Merci. Merci Nancy Boki, tu es leader. Tu es leader à Moamba, tu es leader à Changu. Ngai na ko conclure boye. Jean-Pierre Bemba. Bazbako bengo igwe, bazbazo tremble. Même Kabila zo tremble, les généraux bazo tremble bon. Ngana évité pourquoi Jean-Pierre Bemba omikiti sibwe. Comme ya papa Jano Bembe Sili Valère. Comme ya papa Jano Bembe Sili Valère. Comme ya nezaki kombo ba Bembe zaki kombo ya puissance. Ndenge mo pe kombo ya papa Chen Tshisekedi de Sili Valère. Félix Tshisekedi si yango valeur aina idéologie na mususu o eza idéologie ya papa Chen Tshisekedi te yo boye na idéologie mususu o eza idéologie ya papa Janote ya kotonga ba compagnie ya kopesa bana Kongo misala. Alors ngala yaki ka ko expliquer yo pona pana na mboka Angleterre nazali ba chef coutumier parmi ba chef coutumier Angleterre ngana zali ko biso to bandi ba mboka oyo na ba Brice Mpangi to bandi penza bamboka oyo baboni bourgeois to bandi penza bamboka oyo baza ebele. Alors bo partager bo komisela Jean-Pierre Bemba vidéo oyo bo partager eza soutien na bino ezalaki dépêche actualité à temps réel papi nimi partager mission kotsongo na ba groupe a WhatsApp na ba stati Père Kofi partager mission Maître Baïna, partager mission. Artiste de camp, partager mission. Bon, partager mission. Et côté la batte. Alain Kong à Paris, partager mission. Batu nyonso ba soutenir la mission. Nous avons actualité. Dépêche. Actualité à temps réel. Nous avons présenté dans la mission. Aspect spirituel. Bo peto, nanzoto pena molimo. Alors, nde to kutani na mission. Zali koya na sage mission kitoko. Na dépêche tu amaki commandant Mobutu garde corps Saddam Hussein a répondu que Francis Kalombo est na YouTube na biso a recadré le ministre de la défense. Comment va ministre Félix Tshisekedi berere bwe ya défense a uti ko sala erreur lobby ko gange la chef wa Jieria aéroport Anjil bokota est na YouTube na biso. Jean-Pierre Bemba lelo lisusu a gafé. Pourquoi? Émission bien kaote kezali koya ezo mata kalate boyoka makamunini ekomeli bakoli. Merci pour na lelo nasugi awa ezaki wabino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Soki nano s'abonner na page na biso partager aimer ekozala penza malamu mingi. Ndeto kutani na ba dépêche ezali koya bye bye. Congo Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka
mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate yele sage maya mikroba peuple azali kolela Active Média. Aimez, partagez et abonnez-vous.